Banza mwana tani kibati bangal mabam ibaram Ajiter ngol mbo manji munyig mate ngongona njari Toni nilanga borgo lunga tseko kaka kuwa kuwi jerme Jerma mabo logla wala go Logla wala go Logla wala bana tar jermulle wumpare ngam fo wumbo manji Onde la fin pura puru de la fiera me Manche nililio Manche nililio Ibalinga kerki ba yiken mumambu Ala ken Ala ken continue tulu employ Ala ken continue yelinga gulu mergo gula bangi kuwanji Kaye mon balagi mon banjimi mon bagobe dan yer mo de wumpan so umbo baje Kahane yanchemako kugindera nderge ibana konga myavabo Kahane yanchemako kugindera nderge ibana konga myavabo wo ujera mwana ngola njera mbwingujel ngambara tarmo ngo mingel Njermba mama mwantie Tarabana kato mutuli gaje mamsyon Les pouilles te roulam Ankir go luango Kibjogiri yimungi bindem Ayori ko roulam Ankir go tatel go lamangi shungana dwo Kabye Jonga bitini mambo Jonga kirkuni Jonga kirkun marwa lage Jonga kirkun lumo begum po gulunga mbulungo ngafumbe Jaga kirgo lera mwana jemba hokugengo kuntino luna samwa nguginsinim Jaga kirgo lunga tsego kaga kubanku Jaga kirngre Jaga kirnganin tolo Jaga kirngambala nde mabowanga Merci Papa Nabiso kuna mayamba na régie Merci mingi na bandeko oyo bozali kolanda biso na 3W radio télévision li solo esika oyo tokutanaka tango nyonso na ngonga ya 18h nakati na radio ya peuple congolais nakati na engunduka ya 3W radio télévision li solo oyo toyaka tango nyonso tomemelaka bino ba sango maye oyo mazali kolekana na kati na mboka na biso mboka ya Congo yango bandeko nyonso tu oyo botiaka litoi na bino na kati na radio li solo napesi bino mbote eyingela kati ya mabota mwa bino pe kimia ya nzambe ezala kati ya mabota mabino nzambe oyo abateli ngai na yo po tokoma mokolo mwalelo oyo alalisaki biso na butu esika tolalaki mpongi meye abundelaki biso nzambe oyo atambusi biso mokolo mwalelo esika oyo yo na ngai tokei misala nzambe oyo apesi yo na ngai bana na biso bilei ya mokolo mwalelo nzambe oyo abateli souffle na biso yo na ngai mokolo mwalelo tozongisi lokumu mingi epai na ye mpamba te soki nzambe wana te nde mongongo oyo pe boyoki yango te soki pe nzambe wana te nde bino ba auditeur oyo bolandaka radio lisolo nde pe bolandi yango te me tozongisi lokumu na nkolo Yesu Masia oyo ayebai kobatela biso oyo ayebai kobomba biso na makila na ye kino tokoma mokolo mwalelo tika ete kimia ya nzambe ezala kati ya mabota mabino mpe mbote na bana banso ya mike oyo balandaka radio lisolo mpe na babali nyonso mpe na bana basi nyonso oyo balandaka masolo na biso ya mboka ya Congo ya solo bandeko mbote kati na bino ya solo ezali toujours ya bino mopanzi sango oyo
ayela kabino makambo na kati na radio lisolo ngai komoto pamba liboso na bino bino batu oyo bolekinga na mayele me ngai na memaka kaka mwa buzoba na ngai muke oyo ezali na kati na motu na ngai mpona kobimisa yango liboso na bino bino boyeba kotia ngai na nzela to kozongisa mayemanso oyo na koloba ya mabe kotia yango na nzela ya solo tolobaka na kati na radio lisolo to sepelaka na ba kunyo surtout oyo eyelaka biso na kati na radio lisolo intervention nyonso tu ndimaka yango mpamba te tozali koluka tokola yo mutu ozali na ba intervention ya kafu mema yango na kati na radio lisolo oya na yango toyeba kosolola matali mboka napesi ba combattant nyonso mokili mobimba esika bozali kolanda biso soki nalobi na tanga bamboka misusu na kotanga te ekokoma DSV apesi ba combattant mbote me ya biso koto ya tangi te pourquoi abosana kaka mboka oya biso me napesi bino nyonso ba combattant oyo bozali kobunda dans les vrais elonga ezali kati na biso batu oyo tozali kobunda dans les vrais libération ya peuple congolais solo na yango déjà toza koyoka yango pe biso banso na sima ya chichi esika oyo tolobi ke oyo akozala na biso te cela veut dire azali obe munguna ya peuple congolais oyo akozala na biso mpe azali kobunda na biso yende moto oyo tokotombola loboko mpe tokomatisa ye likolo mpamba te azali mutu oyo to ozali mutu oyo ozali kokanisa susi ya 8 millions de congolais oyo bakufi na kati na mboka ya Congo yo ndeko ozali na susi na ye pe ozali kokanisa ye oya kokanisa te ayebaka ete azali na libunga mingi kati na ye pe azali na malédiction mingi kati na ye ezali na moto moko te na kati na mokili oyo atika mboka na ye esouffrir mboka na ye enyokama mboka na ye baboma me ye asepela mpe amela na pasi ya baninga ya solo bandeko yango balobaka ete soki likambo nanu ezwi yo te kobeta tolo te mpamba te batu ebele balobaka soki ngai me tangu yango ekomelaka ye soki ngai esili yango tolobi bandeko bolanda biso na bokebi esika oyo na memeli bino lisusu makambo oyo ekosala bino pasi na motema me bokanga motema makambo lelo na memeli bino bakongolais biso bakongolais ezali makambo oyo ekosala bino pasi me tosala boni tokanga motema tozala biso tu liloba moko makanisi moko libération pembeni na biso moto abunga rumba te pamba te soki obungi rumba okoti na reggae ndeko na ngai kobunga nyonso tu yango wana pamba te rumba na reggae etambolaka lolenge moko te bana ya Congo mobimba pe bana ya diaspora napesi bino mbote awe nazoseka meba makambo oyo pasi mingi na motema makambo pasi mingi À quoi ça sert de vivre le bonheur si mon frère vit dans le malheur? Sans aucune lueur d'espoir, il nous vit dans le désespoir. Maintenant on dit que vouloir c'est pouvoir, mais d'autres veulent le pouvoir pour leur propre gloire. Alors moi je ne veux pas de ce monde d'illusion, un style de vie qui encourage la division, ce mode de vie qui m'entraîne dans la confusion. Congolais, mobilisons-nous pour une fusion, une synergie d'idées de
force pour une meilleure vision. Action, force, vigueur, détermination. Avec l'amour, brisons les chaînes de la corruption. Ouvrons nos yeux, ne soyons plus dans la soumission. L'écoute forte n'est pas du tout une solution. L'union fait la force, c'est ça notre ambition. Sisi wote pamoja tukutane, tuchunge wa mama kwa faida ya nchi yetu. Tuungane mkono kwa kumaliza ubakaji. Samchito, watoto wa RDC, hii ni mambo ya Kongo, nchi yetu. Mama Kongo, kuna holo Kongo na biso. Ne soyons pas un peuple amnésique, une population dévouée à la musique. Ne soyons pas victimes des politiques, des opportunistes qui œuvrent pour des titres honorifiques. Réveillons-nous de notre sommeil psychologique. L'indépendance, non, sortons de cette logique. Un schéma contraire aux idéologies. Patrice Lumumba, un patriote mort pour l'indépendance. Mwana ya Kongo, yolelipe mingie. Angwepelemi ya Kongo, nampasi pe minyoki. Kasi soki tosangi bolingo, yawe akosala te. Kasi soki tosangi dinanga, Kongo nakobanza biso. Kongo nanga telema, tokende se liboso. Kongo ya bakoko, tosimbana, totonga mboka na biso. Rafa W, Radio Télévision Lisolo. Kujila kwa banbe, kujila kwa namba. Nzambu wa Lusangu, kujila kwa Kongo. Uva kujila wa mukaji wa Kongo, nzambu wa Lusangu. Baviol na Congo toujours. Mama akofi mpo na Congo. Baviole mboka Congo. Mama akufi mpo na Congo kaka toujours. Nous voulons faire de notre nation un rêve, mais à chaque fois frère que l'homme intègre se lève. Comme une chèvre on l'achève sans que le peuple se soulève. Face à cette souffrance, combattons l'ignorance. Peuple congolais, pourquoi cette pénitence? Engagement, unité, on doit prendre conscience. Plus d'indifférence, luttons contre le silence. Une question de souffrance, agissons avec puissance. Radio Télévision Lisolo, votre émission patriotique. Radio Télévision Lisolo, DSV, les combattants de la cause nationale. Violer les jeunes filles et n'en parlons pas. Ndoko, bolimbisi, ozana montre na ndako na yo te papa. Mais radio du soleil ezali branché. Mais oui, biki yango pine na fandelaka awa na kati ya ndako na nga. Masuwa kitoko. Mais mika kondima mama, ndimela ngai. Radio du soleil eza na top. Mon côté. Merci. Merci na bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso bana ya Congo ba combattant ba résistant oyo bozali kolanda biso na kati na Radio Télévision Lisolo. Bandeko bolanda ngai na bokebi nyonso pamba te masolo oyo ezali ya motuya. Soki nalobi masolo ezali ya motuya bandeko
na kobanda nano soi-disant ke koteya. Na banzi ba pasteur nyonso oyo bazali kolanda ngai pe bana na Nzambe oyo bazali kolanda ngai bako comprendre eloko oyo nazali koloba mpe tokokota na sujet na biso. Bolandanga na bokebi. Na banzi pasteur moko azalaki motei ndenge tolobi pasteur aza koteya évangile na ye. Tango azali koteya évangile na ye azalaki na besoin ya bampate batonda na kati na église oyo ye azali kokamba. Pasteur wana akei na bazando esika batu bazalaka to na babise esika batu bazalaka abandi koteya. Bandeko tokomi na tango ya suka, Yesu azali koya. Yo moto na milangwa tika milangwa, yo moto na kindumba tika kindumba, yo moto na moyibi tika kimoyibi, yo moto na kindoki tika kindoki. Mpamba te mokolo na suka ekomi pembeni. Soki Yesu aye akuti yo na kibula to na kimoyibi to na kimolangwa, yo kokota lola te. Ya solo ndeko yambali loba na Nzambe ete yo bongwama ozala moto na sika kati na bilaka. Mpamba te soki yo yambi Yesu comme mokonzi pe mobikisi, yebaka obotami mwana mpe ekelamu ya sika. Yango toyali koteya na bandeko, botika mabe boya kati na Yesu oyo makila na ye mayema sopanaki. Mpamba te yo na ngai tozwa bolimbisi bwa masumu. Yesu ayaki mpona bato na mabe na kati na mokili oyo andimi ye mpe akangami na ye akokota lola. Ya solo bandeko yango tozali koteya, tokomi na tango na suka balobaki eke bitumba ekozala, batu bakoboya Nzambe bakokoma ami de l'argent, batu bakoboya liloba na Nzambe bakosala liloba oyo ezali conformément à la parole te. Mpamba te bakokoma batu oyo bakangami na babien matériel, batu oyo bakangami na makambo na mokili to na kati na ekobo. Yango soki oyambi mokonzi Yesu nde yo komi mwana sika. Ndeko moko azalaki wana ayoki liloba kitoko bandeko, alobi te pasteur oyo maloba atei etuti ngai. Ndeko aye pasteur, en tout cas nasepeli nalingi nakoma ekelamu ya sika. Pasteur ayebisi ndeko esengeli yo obatisama na kombo ya tata pe ya mwana pe na Elimo Santu, ondima Yesu pe mokonzi pe mobikisi. Maye nyonso oyo zalaki ya kosala ya kala, soko ye epai na Yesu, ye akolimbisa yo mpe tika nyonso tu ya mabe ozalaki kosala. Ya solo ndeko wana amitiki mabe oyo abandaki kosala pe ayebisi na pasteur, abongo miziki oyo na yokaka lokola miziki oyo tobengi miziki profane. Pasteur alobi ke okoki kokumisa Nzambe mosusu te na mokili oyo, obele kaka ye moko nkolo Yesu Masiya. Esengeli kobwaka ba DVD nyonso ya ba Kofi, ya ba Wera, ya ba Jibe, ya ba tout le monde, bwaka yango. Mpamba te ezali kokumisa nkolo te, esengeli kobwaka yango. Ndeko wana akoti na ndaku na ye
lera ya mbili loba ayebisi mwasi na ye ngai na lingi na ngai biloko oya mokili te nga CD oyo ekobeta na kati na ndaku ekozala kaka liloba na Nzambe yango nde kofortifie motema na ngai. Na bansi bandeko bolandi esika nazali kokende na bino tozali kokota na makambu oyo tozali kokende lelo ya motuya. Ndeko andimi mpe akangisi bakasete nyonso tu oyo etali ya bateatre ya banini oyo ezali kosunga te na libanda wo. Epi mosel na Nzambe alobi kokaba yango te me tumba yango koteka yango te pamba te na biloko wana ezalaka na milimo mabe mingi basalaka milimo na bango ya mabe kati na ba CD wana to ba DVD wana yango pe bebisaka ba couple esengeli kotumba yango mpe kotikala kaka na ba chanson religieuse. Bandeko bomonaka na kati na bandako ya bato oyo ba yamba nkolo Yesu oyo bandima idéologie wana bayokaka eloko mosusu te kaka yango ata na ba fete soki ba beti mosusu bango babimi pamba te wana ezali ya Satana. Alors bandeko tokei na deuxième oyo tobengi wana ezalaki pasteur. Mais lelo tokei sikoyo na ba combattant. Bolimbisi lelo sikoyo tokei na ba combattant. DSV, combattant de la cause nationale et molobeli ya peuple congolais. Esika nyonso ozali koyoka ngai na mokolo mwa lelo. Yoka sikoyo pasteur ya ba combattant. Soit molobeli ya ba combattant. Alors, nazali koteya na ba combattant nyonso. Soki yo mama to tata na kati na ndako na yo, olingi ozala combattant obundela mboka na yo, combattant to combattante obundela mboka na yo, esengeli opona. Ou bien ozali na kaya ba binemi, ou bien ozali na ka ya batu oyo balingi changement. Pona nini okoki ko servir 2 maîtres à la fois te pamba te batu oyo balingi changement te baza ko servir maître na bango. Alors yo combattant oyo lingi changement oko servir nani? Alors te bako sala ba part des choses oyo bandeko bozali kolanda biso toyeba ba combattant bako servir nani, et puis ba non combattant oyo balingi na bango changement te bazali kokumisa mokonzi na bango ba servir mokonzi na bango. Me biso pe ba combattant to servir mokonzi na biso tozala na ba principe oyo ya biso. Tolobi ke moto nyonso oyo abongwani akomi combattant to résistant esengeli na ye azala pe na ba principe lokola ba chrétien bazalaka na principe na bango, biso pe tozala na principe na biso. Ennemi moto nyonso tu akokoma ennemi ya peuple congolais pour la libération kotia ye mopanzi azala moto oyo azali mise à part. Otie mopanzi tokei na batu oyo bazali na biso liloba moko makanisi moko mpe ti na libération. Yango tozali koloba ke combattant nyonso tu esengeli à se convertir à comme vraiment vrai combattant. Ezali lokola moto oyo azalaki siviri nyangundu lelo murati teni mokumi mobundi munene na kati na diaspora musingiri vraiment ke mobunda ya soro mpamba te siviri sika azali kuranda biso à comprendre vraiment ke batu na mapinga moteremi vraiment na solo. Yango bandeko tozali koloba lelo na kolakisa bino ke ba combattant esengeli to telema sikoyo na lolenge nini.
match eza mabe bato na kati na terrain. Alors ba combattant bolandanga na bokebi tozokende esika oyo ngala la kisibino pasteur oyo ateyaki moto azalaki mondimité mais lira komi mondimi abwaki biloko nyonso to. Est-ce que combattant ou bien combattante ozali kolanda biso lelo ozana kondima ete ndenge nazali koteya bino ndenge nazali kolobela bino boko bwaka pe nyonso bozala pour na changement oyo ya mboka ya Congo. Soki ozali vrai combattant lelo tokobanda ko appliquer biloko nyonso to wana. Pona nini lelo na lobi ke tokobanda ko appliquer biloko nyonso to wana? Batu oyo tobengi ba musicien na biso na kati na mboka ya Congo. Bango bazali ko soutenir Hippolyte Kanambe, azali ko pesa bango ba mbongo, bazali ko yembela ye, bazali ko soutenir ye. Awa na kati na poto to pesa ki mbela tolobi ete miziki concert ekobeta mate. Ba CD na bango toko sabote yango. Pona nini biso ba combattant tolobaki bongo toko sabote yango? Parce que to trouvaki ke ba musicien congolais bango nyonso tu bazali na liloba moko te na biso ba combattant pona changement ya Congo. Yango tolobi ke biloko na bango nyonso toko bwaka ngo na full pe toko tumba yango. Concert ekobeta mate na kati na poto ba beta ba concert na bango kati na Kinshasa. Oyo zako beta na Fikini mwa oyo kuna lisusu akobeta lisusu na Fikini. Oyo zako beta na Kingasani mwa oyo kuna kobeta bako banda ko tourner na bango kaka na kati na Kinshasa na ba region to na ba pays Afrique. Bilamba bazwa na ba pays Afrique. Mbongo bazwa na ba pays Afrique. Mais na poto awa pas question. Lokolo to concert ezate. Pona nini tolobaki? Parce que bazalaki parole moko na biso te ba combattant. Lelo pe nazali koyebisa bino moto oyo azali na biso te azali monguna biloko na ye nyonso esengeli tobwaka yango na libulu mpe tozikisa yango. Lelo bandeko a partir mwa lobi oyo elekanaki bandeko ebele na kati na Kinshasa bazali kokomela ngai mpe bazali kobenga nga balobi DSV, les vrais combattants pe molobeli ya peuple congolais esika oyo biso na kati na Congo mokili mobimba totiaka matoi na biso pona koyoka yo pona kolanda yo liloba oyo lobaka yango nde tutisaka biso motema yango nde pesaka biso makasi to révolté. Yango tozali koloba ke bana ya campus esika oyo bozali koyoka biso batu na mapinga esika oyo bozali koyoka biso esengeli na bino bozwa parole pe bozwa décision oyo. Alors batu ya théâtre na kati na Kinshasa bango balobi boye bapesi message na bango na kati na diaspora pe balobi yango na kati na Kinshasa. Batu ya poto o bobengi ba combattant bango bazali na poto biso tozali na Kinshasa. Biso batu ya théâtre to voyagaka na biso na poto lokola ba musicien te. Batu oyo bazali na poto biso batu ya théâtre pona ko voyager ozonga ezalaka difficile. Ba musicien bango nde mutu ba voyagaka biso to voyagaka na biso te. Lokola biso to voyagaka na biso te, biso toko soutenir Kabila à 180%, toko salele ba propagande. Alors biso toko soutenir Kabila à 180%, toko salele ba propagande. Ata to saleli bango ba propagande awa na kati na Kinshasa, bako ya ko beta biso awa te, bako kanga biso pe mokolo moko te na poto. Ou bien bapekisa biso na poto théâtre to ya kosala na poto biso toko soutenir Kabila awa na kati na Kinshasa.
Alors batu ya théâtre babandi propagande na bango na kati na Kinshasa ya kokumisa Hippolyte Kanambe. Ya solo bandeko. Batu ya théâtre balobi bazana bobangi ata mokete na biso ba combattant oto zana ngona poto pamba te to kosala bango eloko te. Bango bazana na Kinshasa, bango bazala kola ba musicien te, ba voyager na bango na poto te. Bango bakukumisa na bango Hippolyte Kanambe, bazwi bambongo na bango, bale, bango bamenaka vi na bango lolenge wana, bango bayaka na bango na poto te, boko pekisa bango, basala théâtre na poto te, bango bakosala oyo ya bango propagande ya mokonzi na bango Hippolyte Kanambe. Oh bandeko na ngai, tango batu babengaki nga na Kinshasa bayebisi ngai ndenge batu ya théâtre bazali ko sala vraiment ya solo bandeko ezalaki pasi. Ya solo bandeko botika kokomela ngai oyo bolinga ko déranger ngai pamba. Batu esika oyo bazali ko kumisa mpe koyembela yeba nzembu na kati na Kinshasa, batu oyo ya théâtre. Alors bandeko na ngai po bango bakoya na bango na poto te, bakoya ko beta na bango concert te, boko kanga bango mitifi te, isengeli bakumisa oya bango imposteur na kati na mboka ya Congo pe ko bwakela ye bakri pe ko yembela ye lolenge batu ba musicien basalaka yango po na lokoso ya mbongo. Bandeko na biso ezali pasi pe mawa mingi na komona ba comédien na biso ya Congo koyembela pe kokumisa oyo ya bango mokonzi. Me bandeko ezali pasi tangu oyo bato na théâtre babelaka na kati na Kinshasa, bandeko tomonaka batu bakomaka na ba Skype, batu bakomaka na ba Facebook, batu bakomaka na ba site ebele ete moto ya théâtre moto songolo azali sérieusement maladi, ba numéro ya téléphone na ye ezali yangoyo, bo soutenir ye, bo benga talakaka ba star na biso, ba artiste na biso, bo soutenir bango mpamba te moto oyo akokufa. Tomonaka te ke batu wana ba artiste congolais ba comédien bango soki bazali kobela Hippolyte Kanambe apesaka bango mbongo to afutelaka bango ba traitement to ba cercueil. Soki otali ba vie ya ba comédien wana nyonso tu ba vie na bango ezali ya kopola, mituka ezali te, misala ezali te. Soki yo mwana poto tindeli ye chemise te po atanga kombo na yo na kati na théâtre na ye, soko tindeli ye sapato te po atanga kombo na yo na kati na théâtre na ye, soki otindeli ye limbundi ya liputa te to libaya te, soki basi batindi ba fantaisie te, batu wana kolata na bango ezalaka mobulu. Me batu wana lelo ba choisir kana bango ndenge ba choisisaki kana bango, bazali ko kumisa moto oyo azali ko détruire Congo, moto oyo azali ko mema ba congolais na kati na souffrance, bango bazali ko kumisa ye. Ya solo bandeko ezali pasi mingi o na kati na mboka ya Congo, biso na kati na diaspora tozali ko souffrir, ko tinda bambongo, koloba na bandeko ba congolais, bango ba remplacer lisusu ba musicien, balobi l'union fait la force, biso na ba musicien tokozala lokolo moko pe toko soutenir ye esika oyo bandeko batomboki na kati na Kinshasa. Alors bandeko soki botali bato ya théâtre wana, bilamba oyo balataka, ba fantaisie o balataka, mabaya o balataka, biloko nyonso tu balelaka kaka na bana poto. Alors lelo bato ya théâtre bango nyonso tu ba trahir bana poto, ba moni biso toza na valeur te. Alors nazali ko lancer appel na bandeko nyonso oyo bazali bato na mapinga, yo moto oyo ondimike okoma combattant, salela ki combattant na yo ndenge bandimi na kati na mangomba. Salela ki combattant na yo ba DVD nyonso oyo ezali ya ba théâtre kati na ndako na yo,
na lobi yango bien à répéter, ba DVD, nyonso, ba bande cassette, nyonso tout, oyo ya batu ya théâtre zana kat na ndako na yo, lokolo zali combattant, ndima pe église na biso ya ba combattant. Pamba te, mondimi soki a se convertir, a komi mwana na nzambe, na banzi a bwaka ba CD nyonso tout, oyo ya mokili. Alors biyo pende konangai lelo olingi okoma combattant to ozali combattant. Est-ce que okoki kozala na ba CD to ba DVD ya monguna na ona kati na ndako po osalango nini na kati na ndako na yo? Soki ozali na ba DVD wana, ozali na ba CD ya monguna na kati na ndako na yo, cela veut dire nano komi combattant te. Ou bien nano komi combattante te, na miniti oyo bandeko nyonso bon banda kosala ba recensement na kati na ndako na bino, bon fouiller ba DVD nyonso ya batu ya théâtre na lobi bien nyonso. Soki ozali combattant te, ko fouiller te. Mais soki ozali combattant, ozali pour na changement oya mboka ya Congo, ozali mutu ozali koyoka pasi ya Congo ndenge batu bazali koyoka pasi na kati na diaspora, nazali ko yebisa na bino bato mapinga pe ba combattant oyo za combattant ba DVD nyonso oyo ya batu ya théâtre kangisa yango bimisa yango na kati na ndako na yo. Oyo ya batu ya théâtre bimisa yango na kati na ndako no, zwa chango na sachet to na sac, chango na cave na yo. Na tango ko chango na cave na yo, pesa mibeko na kati na ndako epa ya mwasi na yo, etant que moto na mapinga yebise à partir d'aujourd'hui tolobi bien que oyo teki Congo ozali monguna na biso, DVD moko te ya batu ya théâtre ekota na kati na ndako oyo, na mona yango te, bosomba pe yango te. Batu wana basali mama na erreur parce que ba DVD o basala kana Kinshasa basomba kango te, pombongo ezali te, biso bato somba yango. Alors tokolakisa bango eke biso bato somba ka ba biloko wana lokola basali ko tosa biso te, bakolia na mbongo ya Hippolyte Kanambe, bakolia na mbongo na ye, zwa ba DVD wana nyonso tu kangango tiango na sac. Après obombi yango le 19 mois o ezali ko ya biso nyonso tout, le 19 novembre biso nyonso tokokende kokutana na mboka ya Belgique, kuna ekozala grand manifestation mokili mobimba boya. Alors tosengi na ba congolais nyonso oyo ezali combattant, oyo ezali résistant, mema ba CD ba DVD nyonso oyo ya batu wana oyo tolingi lisusu bango te, tokosomba ba DVD na bango te, tokotala bango lisusu te, babimisa ba nouveauté na bango, tondimi bakokweya lelo, bakokweya bomemi ba CD wana ba DVD wana nyonso. Soko zali moto fandaka na France, soki bokoya 1000, soki bokoya 500, ba DVD nyonso ya batu ya théâtre bomemi yango mutu na basaki. Bako comprendre biso te ba combattant, chaque combattant chaque résistant azali ko tambola na saki na ye ya ba DVD na kati. Biso nyonso tuto kokutana na kati na mboka na Belgique bandeko, tokosopa ba DVD wana nyonso esika moko, nyonso oya bato théâtre esika moko. Pe bandeko tokotie yango moto, pe tokosabote yango, toyebisa bato ya théâtre lokola bokomi banguna na biso, boponi oya bino nzela, chef na bino abanda kofuta bino mbongo kuna na kati na Kinshasa, mais pas question ya ba DVD na bino na kati na mikili na poto, yango etolakisi bino tozali kotumba ngo kopelisa ngo moto en plein air. Mutu na mutu aya nango soko zali nango 200 600 memango eketonda na boulevard, mutu na mutu akoya kotika basaki na ye esika oto kopelisa yango moto,
pe pas question ya ba DVD wana na kat na ba fresh shop na biso. Pas question. Producteur oyo alingi ko produire bango ba kende ko beta masolo na bango na kat na Kinshasa. Awa pas question ya ba DVD wana toko tumbango le 19 novembre. Esika oyo bato ya théâtre baponi kana bango biso pe to naza ko yebisa bino soki ozalaki moto oyo ozalaki kosambela okomi ekelamu ya sika oyambi Yesu na banzi okobwaka biloko nyonso ya kala pe okokoma moto na sika abongo yo combattant mutu oyo yokaki na kati na radio lisolo okomi mutu na mapinga okosala sikoyo nini bwaka biloko wana nyonso ya kala bato baza contre biso bwaka yango zwa ba chanson patriotique zwa ba émission patriotique na kati na radio lisolo yo kaka ngo na kati na voiture na yo pamba tende konanga yo kola wana ezali mbela o tozali ko beta na kati na radio lisolo pona ko tia vraiment bande ko na biso bayeba eke pasi o biso tozali ko mona na kati na poto bango bayebi te parce que ceux qui asali nini na ye yo mwana poto ye mbala moko opesi ye mosolo ya bwaki yo opesi ye mosolo esika oyo ba comprendre na no valeur te pe douleur ya ba combattant te yango na émission na biso tozali ko senga na ba combattant pe ba résistant nyo surtout na kati na radio lisolo les combattants de la cause nationale DSV a fungoli déjà mpoke na pesi bino mayele esika oyo bango lisusu baluki guerre na biso bandeko boyoka lisusu bango na mwa bokebi bolanda bango toyeba nini tokoki kosangisa mayele mpo na bato nyonso oyo bakozala na sima ya chichi te oyo baza na sima ya libération te oyo balingi mboka esikolama te me bango bazali toujours na sima mopaya po tolobaki moto nyonso oyo akozala na sima ya chichi te akozala na sima po na changement ya mboka ya Congo te ennemi ya ba combattant pe ennemi ya bandeko nyonso baza na kati na diaspora. Ndoko bolimbisi ozana montre ndako na ote papa mais radio du sud ezali branché mais oui biki yango pime na fandelaka awa na kati ya ndako na nga masuwa kitoko mais mika ko ndima mama ndimela ngai radio du solo eza na top moko te radio du solo fin kaka radio du solo wetu abana ba mwena Kongo nga biloko ya makere papa na jako na radio du solo papa litabolo kitagra na bana tala biloko kwa na tika na kudia lisusu te poa radio du solo ibandi radiotélé-lisolo.com no vendredi azolala na kikwit et puis samedi non vendredi na ba 4h du matin azwi nzela aye na Kisasa parce que mouvement ekomi kitoko bato bazotambola soko tali babus oke na zando babengaka liberté tala babus kitoko ezokende kikwit hier c'était impossible c'était omona kaka bato bazodembela boyela mosusu boye asimbi vélo na ye boye tout ça mais maintenant les gens voyagent à l'aise soki bakota mboko mingi en tout cas nzela kutia bakongo siko soki tolingi siko après émission tokende timwanda lelo oyo kaka tozokoma alors qu'il y a soki combien de temps oyo ezalaki il faut tosala au moins 3 semaines soki okende mpona ebemba ndeko konokuta basi bakunda ye déjà esili tout ça bato bandundu ville awa makadame nanu batie te me babongisi nzela yango déjà makolo mpona kotambola na mituka bien okende na liberté mituka babisi lisusu kitoko tina bandundu ville bolongwe kaka na 18h lobi na ba 4h du matin bokomi alors que ça faisait donc il fallait une semaine et demie 2 semaines mobimba bozo rêver est-ce que tu kokoma bitu kokoma te bobeta maboko quand même pour la réalisation enfin c'est extraordinaire niaka batuka
ndako bazalaka olamuki ofani no na commune à Kasavu bwana obeta dama oh non iloko moko salama te mais les gens qui travaillent batambolaka tout ça bazoloba mais pourquoi discuter ceux qui écoutent la système 100%, mais sinon même démocratie tant ba élection ko ya nan bandi campagne ah mais to beta na ko biso moko voilà mutawuti kikwiti papa yo bobetile maboko na uti kikwiti na ye na komi na boulevard Sendwe ngala kanisa ki nzele sili ndenge wana nzoka esili nanu te la caméra dino na esili nanu te bati suma bendi bakaboli bakote wana na koto ngala na bibe rais lokli azolukila boko auti kikwiti auti kikwiti mikungwe comme kokomande te na boko yelio c'est ça tango yoka ka social yangwana bamusu social donc alors botelemi boyal babandi ko benga bino yako zombongo si tu es paresseux même dans le paradis si vous êtes paresseux on soit pe loko moko te okota te apeti nyonso oyo bazosala bilanga na bango na kote kuna bazosala mbongo koleka bato na baza na ville baza ebele baparesseux nde bato baza kolela mingi kaka alors toza na doyen moko ya uti na kote lukolela papa est-ce que okoki kotelema papa lokoli voilà Yohana toujours frais toujours jeune hein? Maboko lisusu s'il vous plaît okozonga na yo nakoloba boye soko toza na courage lokola mokonzi ya mboka bakale nyonso tokobuka lokola ze kobuka mapatu kale sie bukani merci ok bakale sie bukani papa yo pe omoni ke transport komi otongoki nzambo etoye na yo awa tout ça pas de problème okotelema mbatasia bakile maboko parce que mbatasia la wana eza na kati ya mayombe kuna donc ozoleka olekiki nzambo ete matadi tout ça okomi awa pas de problème propre parce que ayina babus kitoko c'est ça le développement ya mboka alors oyo vraiment bana njili bazozelo na pont wana po oyo za mener monene leader ya bana njili mundweri position eyebani ndenge olobaki toba bahypocrite te na baoyo babondima te baskariste libumu na bango bazondima basila mitu na bango bazotémoigne ke misala ezali mingi pembeni mama Olive bobetela maboko bana njili bazalaka ndenge mais ye mutu azocoordonne danse ya générique awa yaka kame koko yaka maboko mpona koko maboko papa rais mokako elenge voilà bon sikoyo mibali nyonso nde tozolinga kosilisa mibali yango mpe yango bato nyonso ya théâtre bazwi position claire boye vraiment vous êtes félicité sikoyo bon tobanda papa le pas représentant mais oyo aza vraiment mopanzi ya muyombe gauche leki ya ngando te me maki ya ngando Kalebe aza na nzela azoya mais atindi déjà représentant na ye papa bobetile maboko mingi misatu tingi Moscovitch avanda mingi na poto avanda mingi na poto alo ya kitala ba conteneur famille mobima balobi to bongi tango bafongoli ba livre na ba livre kaka alors tosana papa cartouche Masasi mwana Abidjan tozali na
Papa, maman, Los Angeles. Papa, maman, donc les deux Azana Nios, papa, maman, Los Angeles. Bon, mettez la maboko. Parce que les alliés, ça dépend, il y a l'heure au monde ailleurs. Mais du coup, il y a moi aussi, mais dans 30 minutes, au monde est sous les. De commencement. Oui. Donc, est-ce qu'on a moins vitesse et pas de commentaires. Vitesse et Angela qui quitte. Ah, vitesse. Donc, ça n'a papa John Chakala. Johnny. Moutokala. Papa. Lava. Lavandier était mais lava. Bon, mettez les maboko. Mobali. Ngadios. Ngadios. Bon, mettez les maboko. Papa, Mousselou. Dadi Kamala. Tapis rouge. Bassi et Sili. Mibali et Sili. Commando Mototé. Commando Mototé. Papa. Commando Mototé. Aïe 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 aïe. Maman Charlène a yé mon côté, a yé un collaborateur na yé numéro 1 ou bien numéro 0. Bon ben tu n'as pas un tâche moto quoi. Ah yende ce qui Charlène a zaté, beaucoup on est facilement pour résoudre le problème. Nion se pour la production tout ça. Notre transport. Maman Bolingo. Aouto sala un mois na Côte d'Ivoire. Donc ça la maman Alinga. Yende Miss Mongo. Na ba Mongo abima 3 fois qui Miss. Maman Pembele. Mutu akala lisusu. Oh oh. Maboko. Tosana mama Mindondo. Papa Masumu. Oui, mama Mindondo. Papa Masumu. Oui. Mama ngoza ka mungongo boy. Kwa utoyemba siku. Wana kutuna nano yoki kutute. Agana famille ya Makoma. Ba Makoma nde ba s'inspira ki na famille na bango. Ovimbi si mutu Ok. Vraiment. Donc ça la maman Bip, mère Bip, lutte contre la vieillesse. Les lois là qui mini. Jeep. Ah, oui. Président, pour faire un micro. Nazali, fondatrice et présidente, il y a lutte contre la vieillesse. Tant monsieur Bomona. Ma vondro. Ça sort dans le cas. Donc, on a mis sur si un micro. On appelle ça mango. On appelle ça la émission, on appelle ça mango. Papa, micro, c'est la musique. Oui. On toi, Liboso, on a fait ça. La présidente de la République démocratique du Congo, Tanguy Joseph Kabila Kabange. Joseph, Yokangai, Joseph, Mangogo Tomakasi, Zame Bokosi, la Pamela. Yanni Balé, et dans moi, ça y a Mamboko, Marie-Olive Lembe Kabila, Maman Mboko, Esther Mboko, moi Mboko, moi ça y a. Ah, dis-moi, tu es Mamboko, dis. Tu es Mamboko. Dans la démarche. Bon, toujours continuer. Toujours une maman et Bakata, s'il vous plaît. Et Bakata Fimbo.
bango na mama epela bobetela bango maboko toza na mama Marie Hélène mama Koli Angèle ngalingaka mingi Koli bobetele maboko mingi mama Charlène Benz bon non madame Caleb Mami la chatte allez oui, papa, papa Masumo. Jalousie. Nayoki te Mami la chatte. Ah, Mami la chatte, mais la chatte. Chante. Non. La chatte. Merci, merci papa. Nani te bossa Nico? Ngai. Ngai. Maman Janine, téléma s'il vous plaît. Yo toujours côté au Vandaka, na quoi mingi. Oh. Mais voilà c'est Mikanza fils, parce que Yokaka, un grand metteur en scène, tout ça. Mikanza Poussana Mikanza. Yaka pembeni ya papa. Donc Coco Swing, Coco Swing. Ah ouais. Voilà Coco Swing. Coco Swing. Le banane anglais na yo. Coco Swing. Oui. Ya. Toyoki déjà mongongo ya Coco Swing. Alors nani papa Masumo pardon vraiment na introduire muke hein. Asimaka micro. Ezala ba condoléances tozo pesa ye parce que boyebi auti ko perdre être cher na famille. Ouais. Papa Miranjoko. Azali société, azaki ambassadeur na biso en France. Azali société. Donc azali famille, c'est pourquoi on va bien ka Mira. Comment on est bien Mira ne bozo mona yo. Miranjoko donc c'est la famille. Remerciement na famille, na kombo famille Njoku, famille maternelle nangai. Toyambaki maman ayaki pe kolela na biso. Maman nani? Maman Olive Lembe Kabila. Maman toke nan malembe te na ba matanga ha tokota ba on ba to masapo ba to koseka ba to buzoba na lo ba na matanga te. Alors vraiment na remercier mingi na maman na longote na binope non oh non non ba maman sérieux. OK, donc vraiment te remercier maman ayaki alelaki na biso batonyon so bayaki na dada Jeannette Kabila Peazalaki bakendaki ti na enterrement. Donc vraiment merci pour toute la famille. Merci. Toi tourner page wana ya mawa. Toi tourner. Bon comme nous avons un peu battu. Entendu. Personne ne va tirer. Bon, pour terminer, Nauti, Nanjili, Nauti Kozwa Pepo na kiti, na changé poso ki na yaki na tok na kan, na lingaki na leka Nanjili te. Yango na zui poso ya jeune na ye pour na soutenir la maman oyo boko soutenir awa. Bon mon te mabendenge na lobi boepo, ye moko alobaka ke azwaka obe référence ya maman CC. Et boete. Nyanya. Nyanya. Otumboli ngai. Otumboli ngai. Alors na komona photo wana moto akotumbola mama wana kotumbola obe. Ngai. Alors avant na silisa tokokende na loyem. Bokoyemba nanga tokobeto be maboko biso nyonso. Pour nous soutenir maman kosala musala lokola na Grande-Bretagne bazalaki na Lady Diana akufa et pas na biso tozali na maman Kimpa Vita maman CC azali lisusu te mais lelo tozali na maman Olive. Amen. Présence na ngai ezali pona ko soutenir mingi kosala pona bana eloko bako benga social. Nous allons chanter tous ensemble. Tokei. Mon kakoswa totombele mamae iye mamae na mboka oya
Mokakoswa totomboli mamae iya mamae na lingoma ya Mokakoswa totomboli mamae iya mamae na moka oyan Mokakoswa. Merci na biso nyonso. Bravo. Bon, je crois que... D'ailleurs, Papa Masumu, yambo ete osukisa. Oui. Parce que namoni mama Chakopea wazotala komi kolia minu. Alors, mais évidemment, on a présenté maman Chakopea. Yambo ete osukisa, tokozong selo maloba. Papa Masumu, bomi jeune mo ya lukanga lobi papa makambo nazolanda wana pona nini bozo associer ngatenga bino papa porte za okanga mate eza polele pona batu nyonso oyo basepelaka na ba activité oh basepelaka na olivisme n'est-ce pas yangwana bangi en tout cas oyebi que même ata maréchal Mobutu esika azali atako mais azaka congolais azandi kona biso kenda mais tango mama na biso alobaka amikitisaka na komikitisa na ya lobi obi ki bato muso akosala lolenda oba no ezanga moko nga na bali makambo na nga na ndenge na nga tout ça mais maman première dame azo reconnaître tina ba télévision azo loba yango alobi ngai nalandaka exemple ya mama Antoinette oyebi que le jeune homme ici alobi aza marqué. Et c'est pourquoi omoni azu mongongo wana ya maréchal Mobutu po asalelo kwa uchuko sala sikoyo. Abia zana makambo belé, zana makambo belé, mabanda na mikoleko ya ba découvrir lango. Alors ça nous ramène et pour replonger pardon maman. Et replonger biso na ambiance ya voyage ya maman en Équateur. Boyebi que voyage wana ezaki makambo belé. Bango parce que elobama ki mingi ya mabe que kuna balingi bango. Ndoko, bolimbisi, ozana montre na ndako na ote papa. Mais radio du sud ezali branché. Mais oui, biki yango pine na fande la awa na kati ndako na nga. Masuwa kitoko. Mais mika kondi mama, ndimera ngai. Radio du solo ezana top. Mon côté Radio Lisolo 5 kaka. Radio Lisolo wetu abana ba mwena Kongo. Nga biloko ya makeye papa na jako randa Radio Lisolo papa litabolo kitagra. Na bana tala biloko kwa na tika na kudia lisusu te poa Radio Lisolo ibandi. Merci Nabandeko Nyonso Bozeli Kolanda Biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Nabanzi Bandeko Bolandi extrait Oyo Kitoko. Bolandi yango esika Oyo Tozali Koloba Biso Banso ba comédien Bandeko na Biso Oyo ba salaka ba théâtre na bango balobi boye. Balobi bango bayaka na bango poto te. Bango bayaka na bango poto te, producteur soki aye a produire bango apesi bango mbongo. Bango basali musala na bango. Producteur a futi bango mbongo na bango. Producteur a memi ba matrice na ye aye nango awa na kati na poto pe a multiplier yango abimisi ba DVD po azwa oya ye ba bénéfice. Bango bayaka na bango poto te. Bango bako soutenir na bango mopaya. Alors baponi kan oyo ya bango. Ngai naza koloba na biso ba combattant. Ngai mogo awa deja na ndaku tango na lobi kaka boye. Na banzi yanga mama deja se akotaki vraiment azali ko kundola yango nyonso. Azali ko kundola yango nyonso na minitio eza deja na balcon. Nyonso na kati na ndako nyonso eza deja na balcon. Naza ko sela oya nga le 19 esika ope na komema quantité na ngai na mboka Belgique esika toko tumba yango nyonso tu pe toko lakisa bango ete
lokola baponi kan oya bango ya ko soutenir mopaya, alors vi na bango ekomi na maboko ya mopaya. Babela tomona moto moko te na kati na diaspora akomelaka bato na ba Skype okingani azali kobela azangi mbongo nimero ya telefoni yangoyo bo soutenir ye. Lokola bango baponi kana bango likambo te mbongo nyonso tu ebimaka kaka kuna. Tomona moto moko te akomela biso il faut ko soutenir mutu boye tala ba artiste comédien na biso awa tozali komona pasi pona bango bafutaka bango malamu te bazalaka na bavia malamu te toyebisi bango bozala na sima ya chichi pamba te soki ya longi ba structure ekokota na kati na mboka bokozala bien. Mais wapi bango balobi rien, bango balobi rien baponi. Alors lokola baponi kana bango ko na poto bayaka te. Mwana poto oyo kokende ko produire bango na kati na Kinshasa ayebaka eke asali perte na ye. Naza koloba yango mwana poto oyo kokende ko produire bango na kati na Kinshasa aya koteka awa na banzi tozali kolobango mutu oyo azalaki mopagano soki ayambi Yesu Kristu eza na bamisusu batalaka ta bayokaka ta miziki oyo ya mokili te. Biso lokola bino na biso lokola to changer oyo ya biso idéologie toza ba combattant. Alors ba DVD nyonso to oyo ya bango bobanda kobimisa ngo na kati na bandako na bino bandeko bokanga ngo bochango na ba kela na bino na ba cave na bino bocha yango. Le 19 tokomema batu ya Paris bakomema ba DVD na bango. Batu ya Paris bakomema oya bango. Ya Allemagne bakombata nyonso tu bakomema ba DVD na bango. Ya Paris bakomema ba DVD, ya Hollande bakomema ba DVD, ya Belgique bakomema, ya Canada bakomema, ya États-Unis bakomema, ya Angleterre ba mboka nyonso tu ya Suisse bomema ba DVD nyonso ya batu ya théâtre tolobi nyonso. Mutu na mutu olati teni na yo na bere na yo na sakino ya ba DVD ya batu wana. Comme ça, esika o toko sangana biso nyonso tu toko sopango esika moko ba Belge bakomona vraiment que non ba Congolais balingi lisusu buzoba na kati na mboka na bango te pe esika o toko tie yango moto ekopela to tumba to bosa na bango libela aide na bango pe na poto ezala lisusu te lokola ba boyi na bango changement balingi kozala contre biso balingi kozala pour biso te tokende na bango ndenge wana pamba te soki tolobi ke bakoya kosala ba théâtre na bango na poto te bayaka na bango te. Alors lokola bato bakena ko produire bango to rendre bango ke balia na sima ya moto oyo bango bakumisi bazwa bambongo na sima ya moto akumisi yo ndeko oyo lingaka libanga na moto ya théâtre bwaka yo yebaka obebi na yo. Bino batu basutenaka batu ya théâtre bomoni bino moko ndenge balakisi bizaleli na bango. Alors peuple congolais kola soki okolite en tout cas toureyo ozala côté na biso ou bien ozala côté na biso te. Soko ozali côté na biso tozana yo même parole même pensée. Soko ozali côté na biso te ozali monguna. Cela veut dire biloko na yo nyonso tu oya bango batu nyonso tu oya boyoki wana nyonso bazali batu nyonso tu oya théâtre Kinshasa. Ata mutu moko te botolongola ye oya lobi te ngai candidat na ngai ya chichi bomoni bandeko ba musicien nyonso na kati na Kinshasa baponi kana bango. Mais le seul musicien oya ndimi na kan andimi a souffrir amona pasi pona Congo na ye Marie Paul abongo ba comédien na biso bango nyonso bandimi lokoso ya mbongo bino moko bolandi mwana poto tinda lisusu mbongo produit lisusu ba DVD tinda lisusu libanga na yo lekana babwaka yo batu wana bazwaka ba produit oyo biso totikaka totindaka bazwaka ba lich oyo totindaka ba mokoto batangaka ba kombo
fini la récréation. Wana bandeko nyonso bana poto esika bozali kolanda radio lisolo soko zali vrai combattant tosa. Soko zali faux combattant totala opo ke neko somba yango tokuta yango pe. Yesolo sans plus tarder na koleka na bandeko to fungoli ligne na biso moto nyonso ko benga pona kolobya na batu ya théâtre azali en plein droit na ye alobela batu ya théâtre parce que ezali makamba Congo ezali makamba kosakana te. Tomoni papa na biso odon pambu ya koteli biso na nzela ya singa topesa ye nani maloba toyoka ye eboto. Bonsoir DSV. Eboto papa na biso. On a participé mbote na mère Solange et na balandinyo sur radio sur na tango boda olanda. Na banda ko bino ba mbote bele. Na bosani pété papa Jean na Hollande pe na moni papa na biso papa Freddy aza na ligne mbote na papa. DSV na mon frère Kachama na Mosika. DSV merci pour na lisolo sololi. Je pense que yali presque makambo to nga to lobela lobi na émission le conseil des sages sur la manipulation. Mais les gens ont bêta c'était sur la manipulation c'est parce qu'ils a thème trop sur la lobby to décortiquer. Ils a pas si DSV na makambo. Moni batu bazo pesa biso problème mingi. Ils a bateau yo balela libanga. Combien au comprendre bateau ya libanga bazopesa bato ya poto bazopesa ba combattant ba résistant problème moko sérieux vraiment. Pourquoi obiso message na makambo mabango yo na ebité soki ko mimo wapi obi natala ki eloko chewana na oka mawa na mitundu na mutema na ngana mituni. Est-ce que bateau bana ba famille te? Est-ce que bateau bana miso omona te? Est-ce que bateau bana mato ya koyoka te? Na ko conclure que c'est vrai peuple congolais aza lokoso ya mbongo akendaka ne mingi poka kana o etali ye akendaka ne mingi kana o etali intérêt na ye. Vous comprenez? Sans intérêt na ye ana eloko ko sala te. Alors nga lo ba boy décider na idée yo pesi to me ko passer dans poké pour ningo lo ba yo mo radio solo tricage ezati mais trop pas sur l'empoqué. Na lobité que na boy idée yo pesi mais les na lingi siko ngai na faire montrer na batu avantage na désavantage. Ezali signe ya bien ya ko protester ya ko mima ba CD ya ko tumba yango oui ba DVD ça signe mo ya bien mais te rendre compte que na poto boring et comme trop place à aucun n'est pas à battre les alati. Côté mususu, papa ko décider, mais maman alingara mama boke wana. Et comme ce problème, et comme la biso ba problème pe na ba pané, ozu maboke, yo mère Solange soka ndimi parce que azali na esprit moko direct na yo. Mais na ba parler mususu, et ko semble que papa zuma maboke tout. Ami maman ko la maman habité ngana tala distraction bo ke na musala boy na boy ta mbara balala ngana tala ka boy na ngana iloko oketi na masate boy na boy idée na ngane na ko mona pona appuyer idée na yo et kozala bien vraiment to pirater yango omoni loko déjà sombi kota na ndaku na yo ezali déjà sala ki on a dépassé. Vous comprenez? Mais eloko o eko kota na ndaku na yo sikoyo yango ndi yango to kopesa interdiction. Ça veut dire partout producteur oza na poto d'avance ba producteur wana na premièrement ba futa taxe te ba reconnaître ba on tant que ba producteur. Et eloko la business mingi na ko par exemple onga na business transfert de fonds mingi ba tuni ba sala on ba sous couvert ba tout mon boy. Musa sous couvert te mais na shop na teka bloko oteka mais l'état éviter ka sala transfert ya mbongo. Vous comprenez? Mais entre-temps, ça transfert à déclarer à bloc ou en ati. Pas producteur va déclarer à bloc ou en ati. Pas preuve. Biso en allant de la combattre à quoi ça que original et coco kota teza la musique, yeza la théâtre, teza la nini, ah ouais teka makati. Moko a Osaka, asali mona tana ko ba masango ezate. Asali mo bani akina shopa kanga ba bloc boy na boy. Obi ke ba nga ba betaye
mbila ko ya te pour benga mbila ndenge otuna ba taxe ya biloko okotsa ki afuta ki onne ya en plus c'est comme un problème to na wenzi moko awa ya comme na Voxon wenzi na ba pirata biloko tout pa ba Niger pa ba Camerounais non na mona te congolais alongola makolo na ye producteur akei ko tuna eloko eza na marché wana tout ba te ka ngo ya pirate e ba congolais mba sombango non na mona te ni ko bake bazali na mikanda o ezo autoriser bango te basala production wana yango idée na nga na ko mema na makambo wana bandeko ya kini wana ba dépendre toujours na ba producteur ya poto mutu moko penza te ou bien na bina ba pauvre nde to bengaka terre à terre ba ko komisa $25 pour que nous somba DVD na kati ya théâtre na kati ya Victoire wana azate donc définitivement so ngete ka meteka ba 200 francs na kuna ebité pour na kenda kinte na moni zo pesa kwa nti ba 20 centimes d'euros tantôt ba côté mo ba bongo yango ba so teka kuna donc iko teka ma jamais donc ba bango ba monique ba liembongo o ekoki pona bango moi je pense que biso on a problème de toté ya bateau ba lingi mabange côté la ba on a nzoto parce que des simoné zo ba parce que on comprend makambango mais ngana mona mutu alinga suba na bilamba liboso ya artiste comédien alinga suba tala na bi na ya ko mba bomba te pour les photos panza mpoke ba petio bazoya awa ba petio ba musicien ba ferré petit mora kotaki okomona petit nga koti na ebiti na kolo bandeng tanto na ko déraper bo comprendre ngai quand même na esprit bien moi nazana mama sebe na monoko ba nini mais okomona mama mukolo likola libanga ke kopesa nzoto pa ya mwana wa muki mwana omona kilobi ndenga zokola do libanga tango elataka mutu na nzoto esilisi ye poignon so kibomoto yango ngana bango tina kokufaka na kotikalaka kopesa ka musicien ta santé moko te ayembanga soki massa to sala ne musique to sala ne ba boom akoko bwaka ndeni je m'en fous mais ngana ke bonde la musicien una ke ndeni mwana mai ko tsanga liba kutunga ko miloko ntesa ngati na chrétien d'abord maintenant soupsa na boy décider bato théâtre wana o ba sali ba sombi oto benga ka vie na bango pour na 2 mois o ya élection et kende bien mais après wana mbongo wana ko sila na kenda ine mission mona top kongo na kutana na bodo azolo banini bato apoto muto aboma vie dudu ngafwa po na ba pirate desive ngana amuta direct na côté là na bisinga biretie makambo lobi ba fichier zali bokola na ba fichier boyo kango ngabe retie makambo lobi bato ba bomi bina li gouvernement tant que ba opien ba droit d'auteur te par rapport à biloko bino bo sala ba œuvre ni bo bénéficier na ngote comment moi na pota ko boma vie dudu tandis que biso to kundi vie dudu desive ba ko kufa bimemi na ngo pola so ba famille na bango ba liaki mbongo ba bomba ki angote na ba banque na bango mutu toto moni longini wana kutu ba mutu mo bango nyoso ba ko kufa ba ko polaka so ozela o kitende la mai ya na poto ekende kuna desive otamba mitakala ba ko tamba mutaka burindi na nzela ba mona bande bazo tambola parce que oyebi o salami ezali lokozo cracher likola ba congolais franchement mais ba temi to ba congolais soki nini yana kati soki ngai poka papa tiseke da esprit bien net ngabo un contre tous aller na komi lobi na pouvoir ta na éviter ce bilon na nyo se kolega na télévision bolim sa moi mki tanto bo moi réaction ya moi mki mabe par rapport ndé makambo ke ça mais o bazo sana muté mais ça bien te alors on souk ça na bodé c'est ba papa na ba moyen te ndio mona ba ngwa o de ba boule ke lobi bana na biso musani na sala pona lesa bango rien bazimbongo ebele o bamba kopesa bango lelo pana ba mona ngo ebele mais dans ce bambo pesi bango mbongo biso na poto zo sombi na costume moko mbongo na sili do batali avenir ya lobité batali ba femme ba violer na STT yango ko bachaka teme wana na tebe Congo ke ba violer mwana moko ya 11 ans na ba Congo journaliste ya zoloba yoka ba congolais vraiment to sepeli na nini wante ngana kota bibo vraiment boza ba hypocrite bino ba congolais yobi combien de femmes ba violer na ST allez boloba même pas allez lelo oyo bozo koloba kino to kamwe isanima we mais mitema na bino bozo ba information ou bien pas desive na lobby kokena ba CD ya lida bien na boya ngote mais na la kisio niveau o ba famille na biso pe e ko pesa moi ba problème yo mama Solange atosako mabala touté ni bali na bango basi on va to saba to na poto to ba réalité
et un problème et comme combattant ou bien mutute babunde na mwasi likolo ya nini non mais eloko a bien zali koyebisa ba producteur wana que soki bosali produit na bino pour biso na Londres c'est sila na masolo wana to so omona Londres bouja so mutu politicien ayaka kutu baloba tute ba combattant bavana na bango nie po orokitano te orosana ne loko te oroteka no original te soki côté Allemagne côté Belgique côté France finish bako kufa bako galérer na mia na kim tab ni so $25 comme ça que somba théâtre ça ma ba so mona 100 francs et on koni rotonga ata brique pa mbocha do bali no sense to sala boy to pirater kaka biloko na bango magasin nyonso o ezali na Allemagne magasin nyonso na Belgique magasin nyonso ezali na France na nini na Paris tout consort to sala multiplication ba DVD bango nyonso ezobima po biso awa ngana ko kena na shop DSV na sombi biloko ya 20 pounds kakwa pamba na ye na 20 maboke 20 miziki ndenge na lingi théâtre ndenge na kotalela film nga na lingi na ba shop nyonso ekuto mutu moko alobabi obi bilongi na moni elongi ya DVD original c'est na ngote na message ya elongi ya DVD o ezali ya copie donc c'est un peu ça DSV ba côté belé na zonction maloba émission kitoko e boto papa na biso Odon Mpambo na intervention kitoko na banzi ndeko oyo beti ndeko oyo obengi sikoyo vraiment meka kotika meka kozana kimia kati na yo pamba te na makelele ezala te gamarita zala na calme epai na yo soko koti na radio makelele ezala na ndaku te ekozala malamu na banzi naleka nanu epai ndeko oyo abengi na nzela ya telefone topesa ye nanu maloba toyoka ye. Oui, alors bonjour. Boto papa na ngai. Ouais, papa d'esprit comme d'habitude quand on a fait un été vraiment et boto na bino. Moi papa Jean toujours en Hollande. Ouais, donc makambo oyo biso lobi to landa yango déjà ba tata wana na mboka. Ko ba comédien. Notolanda donc vraiment nengo yibika papa na comprendre yo ko osola bongo te mais na comprendre souci na yo. Souci wana batu tu batu nyonso donc pour la mboka wana batu bako batu so bazo komana malade donc baso bazo liate pour la mboka. Donc ngana comprendre na ngayo wa ko comprendre yo te vraiment au monde souci ndenge ni po eza passe au moni papa de sona ro baboye. Moni bata théâtre na yebite nena odobi na otolo balika moko wake na lobby town to no solana no balika moko ke nani ba mama surtout ba mama wana ba mama do basolane utena pa ba mama ibandele na pa ba mama na nwana basi wana bazawa moni biso to kena na kino wana to koma kawana to mona na père mo bena batu wana masolo mususu ebikaka to mona ba ngombela prepare ba mama wana so mona wana oyo moni ono lobi wana ba shiri wana poto oyo ba benga ba shiri tindanga boy sheri pasi sheri boy pasi ni umoni wa mbelo koso wana umoni ba bula wana umona ki wana bango nyonso umoni na lo ba na lo mutute no so mona bango ne bazawana ba bula wana donc na musala na bango wana kuliaka baliaka na sima bataputwa hapana ba DVD ba tika ka wana ne ba producteur ni basala na bango me presque ni umoni bango wana Chérie, azana chérie na Londres, azana chérie na Bruxelles, azana chérie na Canada, donc partout. Tira ngwanso bazala ba chérie na ibi bango bien. Ni bazawana. Donc bala sima se do na utanga ya omba kombo na ba photo même to tiape. Nde ba mama no moni bango wana. Belelo babosa ni makamunyo so wana. Baso ibateke, bakamba vifana wana bandako bafutira bandako. Iuta kana poto batu wana bazola ndawana basaka bango hakuna na Kinshasa basa et puis baba fonctionner basala hakuna mais pourquoi ba lela kasi bango basala déjà kuna tiba kufona bakufina gouvernement wana tiba kufa kufona tiba bazobela kana gouvernement mais basala hakuna na SNC ba fonctionnaire ya NTC oni ba lela batapoto donc il faut nani théâtre para bango faire ça na obi donc ça kana on passe ta mo boye mais basala misala bango ifuta bango bien bazala balala vrai mais bafuta makate iloko te batata mi baso ko na so landa yo ko fandela yo donc azana banda fandeli yo donc na ninga osakana te
et puis baliaka mingi bapere omona baliaka mingi na basima basere wana omoni wana sere wana soko ke po ayebi yo aye masolo ne le mesere ko mazana azana sima na liboso na bande ko bolimbisa ngaba po ba masa mpe musuto yebani bana ba mero wana doki mawa tronga musuto yebisa mero ba mero so mula na bango okufi so mona ndenge papa do lobili kambali bangande o comprendre donc bari banga biso ndesiko constat na usbe sala bana poto libanga eza na sens moko ta muso sali boutique sali boutique na so la publicité na ngoni tirano le solo mo so la publicité peut-être okolo bakye bacha publicité na yo po magasin yebana mais libanga kaka oyo ya boye kaka okolo osala ngo pourquoi on est là na ba ndumba pamba wana baba lo banga babela ko mona ba théâtre on comprend donc il y a on est là lo bakye batona ne moni bango na suka na bango ba yebi na bazana ba yebi et puis ba lukeli ba comédien mususu na ba comédien mususu o batikali o to koni bilongo na wa problème entre bango o mona o yo kaka poto sola na bango to na ba téléphone to na ba pire petit propre penga na ba kekiri na bango wana ne ba zo hérité déjà que mais ba tato no ba makamuni ba lukeli biso ne ba za wana na minute on comprend donc auto moni wala ba misusu ne mala ba zo milela mais ndenge papa de sotoro ba kama kolongola mutu ezate ndenge kweleke na ba musicien et kweli pika na bango donc bango nyonso donc on nga kutu na zalaka na ngate bomona ke lungi na ngate théâtre ndenge ba sala théâtre ndenge yangi kala ba boke na teleza soki teleza yeli kuna basali kabila mimi bana bataruba rwande baye bakoti ba futi bala nde ba zambongo en tout cas kamwana na président ya ngwana kwa et là problème te ba sala o ba ko sala et ça problème bisonde to appuyer idée wana vraiment à 100% ba bando wana oyo aza wana ndaku azwa kaka babanda azongisa na balembe azongisa kote wana me bandumba wana na bapede wana bamandia wana donc esuka na bango esuki nango wana nde bazala basuki na bango bayebi makambo babilukeli ata gouvernement leki baleka te baja chichi ndenge azoleka kaka wana kaka komi kaka o bru makambo yango epinisomo ekokontinue kaka ozoma po moto alinga aboma yo alinga aboma yo donc ata olimbisi bango atikalika monguna na yo kwa donc atikalika monguna na yo osoka kufa kata ngayo osenga olimbisi to kufa ndenge makambo bango basali donc c'est ça donc tozala kata nzela kaka tolanda la rue solo papa DSV boto kana batutu bazolanda biso toza wana soki kamusiko ya to intervenir quoi donc vraiment papa odon et boto na yo ndenge oza très sage tozaka wana la santé tozala ndela kaka masolo merci papa DSV azongisi no malo merci.